Maman Samira. Maman. Samira. Bébé. Yaya, nazana ngai. Omona la te. Copine nanga nazali. Tango zobelela nganga na sobule fanatique mo so benga nga singa nga mbongo te. Yo na beti kara. Ya naza. Obeta camarade no kara la ndedi tantili. O amuda kande. O no omona la te. Omona la te. Yango misu na yo olatisi yango kasi ne ou bien ndengeni. Ya solingo monanga. Solingo yokanga. Solingo yo be formation nanga na kilelo. Ya faut s'abonner massivement na chaîne YouTube Chantal Yanzambe TV. Oh, Linda Chantal Yanzambe TV. Yango nde kilelo. Soko lingo tala be formation ya bien, ba théâtre, ba gag, ba émission ya kano, ya ba buzz, na ba buzzité, na ba conseil, na ba oezoya. Il faut s'abonner massivement na Chantal Yanzambe TV. Tunanga yana. Yanani. Ah, Tanti Linda. C'est non fier. Tunanga yana. Yanani Tanti Linda lo sakwe Linda isongol. Ah, ya mama Chantal Yende Bumbu. Ah bon, maman Chantal Yende Bumbu. Oh, s'abonner yaya okomona qualité ya image pe ya son nengo lingaka. Bisous. Bye. Na mega na tala na kota. Ya s'abonner. S'abonner na Chantal Yanzambe TV. Eh yango yo Chantal Yanzambe TV. Ah, allez, ça moussa. To na s'abonner déjà. Bisous, bye. Bande konanga eza ya koyinda na yebisi bino chaîne na biso ya boye chaîne na yo chaîne na nga chaîne na biso veut dire Chantal Yanzambe TV aza ya Nzambe aza lokola bino te batitre kaka émission bato moni bakufi na batension na bafamille bandeko na ngai na chaîne na biso tozali na baémission tozali na baelubu tozali na batéâtre tozali na bagag tozali na nyonso sauf politique tolingi politique te na Chantal Yanzambe TV mama Chantal pour bakalisi mpe asaleli bino chaîne oyo bosabone massivement bosabone en détail bosabone en gros bosabone en désordre chaîne na ngai yango oyo chaîne na yo yango obanomona nga sikoyo awa onde chaîne olingi oluka bainformation na nga olingi omona gag na nga yaka na Chantal Yanzambe TV okuta mpe soki balingi baprésentation émission tona journaliste na biso ka moko Samira Amba la Cléopâtre atuno mituna sans polémique atuno mamuna yo makambo bato atuno te tolobi bien sans polémique sans politique awa na Chantal Yanzambe TV ya mama Chantal pour Chantal Bende pour s'abonner. Mama ayo luwa enge kontroni ni ba comédie ba chinois na USA la kate mama ayo luwa enge kontroni ni ba comédie ba chinois na USA la kate Chantal Yanzambe, tous s'abonner massivement, tout liker, tout commenter, tout partager et aussi la malonga makasi. Là je dis un grand merci à ton père. Le picola la kolamuka et sangolu et sa grâce Nzambazo renouvelé bonté naïe du jour au lendemain chaque jour Nzambe. Azobate la biso, je dis un grand merci à Montréal, Maslo Mambote, à l'assistance de Christelle Iboukou. Là c'est la vôtre. Samira Amba, la Cléopâtre de la presse. On est là toujours, l'actualité nous oblige à faire des analyses parce que tout ça, Bapandisango, Mopandisango, ya solo, atika jamais actualité et les cas. Ce qui me met l'actualité, il faut ailleurs. Là, je dis un grand merci à Mayende, maman Chantal Yende Pumbu, la Ciblume, maman d'amour, Motima Bakia, papa Joseph, Kanda Petit, pourquoi pas, le lion de la tribu de Jida, le jeune millionnaire Charles Pumbu, Walobimbo Tenayo Yango, un grand merci aussi à DJ Overdose, pourquoi pas, Charles de Gaulle, Walobi, Merdi Caro,
Merci Caro, je te salue. Pourquoi pas bébé la Josh, sans oublier champion Rodrigue Ibanda, balobi mobala batuya, maman Mina, babote na bino, on a famille vraiment et adopta sa migra amba de bricona, et ça, États-Unis, et ça vraiment. Malonga makasi, ndenge kaka na lobaki kolala kolamuka eza grâce, eza ngolu, nzambe ntango opesa obomoi alamusi yo oleki baoyo bakufi na journal lelo te oleki bango te eza ngolu na ye bonté na ye nde ezolamusa ye ezolamusa yo eza grâce parce que tout est grâce faut koloba kaka toujours gloire soit rendue à son nom merveilleux. Là je présente déjà mes condoléances, mes sincères condoléances à toute la communauté artistique ainsi que la famille biologique de Papa Tcheko. Aussi ko perdre artiste na biso munene Papa Tcheko ba talent ebela zalaki nango vraiment paix à son âme et ko sala kaka pasi bandeko na ngai liwa eze loko moko te ke ya esengo eze loko moko te ya esengo eze loko ya pasi biso nyonso tomona na ba video Papa Tcheko alembaki te ayokaki soni te kosenga lisungi kobenga mbela bandeko basunga ye na maladi oyo azalaki nango oyo ezalaki poison deja ekotaki deja na kati na mikuwa na kati na nzoto na kati na makila elelo aza te bandeko na ngai totika badelire ya pamba toye matanga tobandi kosala boye non mutu mosusu akoya na ye matanga aye na ye abwaki na ye eloko na ye moko yagola je te sali napesi yo mbote mukaji yagola napesi yo mbote. Donc voilà, toya na place ya kolela. Biso to ba pandisa ngo tant toyaka, toye matanga ya Papa Tcheko toye ko créer baiser. Toye tolela. Papa Tcheko ko tala ye na mawa ngai na leli na lobi to perdre talentier oyo vraiment Papa Tcheko ko mona ba vidéo azo lela bosunga ba comédien bo komeki na kilo ya kosunga Papa Tcheko oui mutu na mutu pe makambo ezalaka. Mais tondimaki te ke Papa Tcheko akokufa toyebaki kaka ke Papa Tcheko nzambe akosalela ye grâce Papa Tcheko nzambe akosunga ye liwa eza lelo ezwi Papa Tcheko ndeko na ngai koya na fe matanga te matanga eza place ya feti te eza place ya mawa parce que tout est vanité tobotamaka obotami mutu asukoli yo okufi mutu mpe asukoli yo pour vous dire que nzoto oyo eza nango eloko te bandeko na nga nzoto oyo eza pamba toyeba kaka kozala malamu na mokili lelo arrêt ya transport ya Papa Tcheko esuki lobi mpe ya yo lobi mpe ya ngai donc place ya matanga bandeko na nga tokomisa yango kermes te tokomisa yango place ya partout te toye matanga ye Papa Tcheko eboye na bote botika tolela Papa Tcheko na kimia yaya tout est vanité nyonso na mokili koleka bacomédien nasengi bino bozala ini bolela oyo akufi eza ndeko na bino keke swa bato bakoloba mpo matanga nyonso bato balobaka kaka oyo boneglijaki oyo balobi mokolo matanga aswanaka te mokolo matanga awelelaka na mutu te oui bato bakoloba parce que matanga soki mutu akufi ata azalaki malamu ata azalaki mosantu ndenge nini oyoka kaka makambo ekobima okoyoka kaka misusu mpe azalaki boye misusu mpe azalaki boye eloo na kosenga kaka na bandeko na biso bacomédien bokufeli Papa Tcheko aza artiste moko aepata mpe na génération na ye asekisa bato anima na matanga bazalaki ye na mama Solange Mindondo paix à son âme omona bazalaki mobilisé azo animé azalaki toujours présent bongo lelo ezwi ye aza lisusu envie te ata toye mutu ntango azalaki envie asengaki mbela boyaki te lelo ezala te ke nga nabimisi $1000 nabimisi Papa Tcheko il ne plus envie akomona yango te azalaki na posa nango ifaki bosunga ye tocomprendre te lourdeur oyo ezwaki bato ya maboke bato ya théâtre mpona kosoutenir Papa Tcheko toyebi yango te oui eza nango mokano ya nzambe ata botiaki bamillion ata botiaki bambongo ndenge nini soki nzambe alobaki kaka Papa Tcheko akokufa kaka kufa oui c'est vrai oza na raison totalement mais ntango me eyaka c'est que solution mpe elingaki ezala
soki papa Tcheko ndenge aza kosenga lisuni alobi kaka belle vie candidat patrona napesi yo mbote je te sali ye moto azalaki kosoutenir oui na bacomédie eza kaka belle vie te to mpe na basiere na biso mpe ya kombo mpe makambo ezali to mpe na bato boye na boye belle vie kandi mpe aza na famille na ye mpe akoki kosunga soki asalaka yango asalaka yango na motema malamu na ye asalaka bacomédien pardon vraiment bamakambo na bino bozalaka nango mpo toyebi bino bowana bino bahypocrite oui nga mpe na comédienne na mitie na kati je suis comédienne mais awa naa na po ya journaliste ya chroniqueuse na koloba po biso tozozwaka makambo oyo eza libanda toya nango awa mpona population mpe publique na biso bayeba verité ya makambo lelo papa Tcheko aza lisusu te lelo papa Tcheko aza lisusu te en tout cas ANTPC président Masumu Pape Lombe CG Oxygène boza wana nayebi ke organisation ekoleka malamu toza mposa papa Tcheko akundama na honneur ata komona ne yango lisusu te ata boye na boye ne fiske famille na ye basentir mpe ke te oyo akufi azalaki star na biso ya famille azalaki mutu munene toyebaka kovalorize mutu dès son vivant kotala papa Tcheko ayoki soni te azosala bavideo sentir ke mutu azolela na motema na ye mobimba azoyoka pasi botikela biso na badistraction botikela biso na badistraction oyo asalaki boye boye na boye mbongo bapesaki boye towana biso na posa nango te towana biso na posa wana te towana posa kuna mikro ekoyanga towana posa wana te towana posa bolela papa Tcheko bokunda ye bapartout na bino banini badelire wana towana posa nango te toa vraiment na posa nango te tolela papa Tcheko baorganisation nyonso organisation eza malamu matanga ya Mélodie oui Mélodie azalaki susu na scène te ça fait plus ou moins 10 ans mais tomonaki organisation ya matanga na ye pour vous dire que artiste ne meurt jamais akufaka te tokobanda komona papa Tcheko na makambo bateatre na ye asala banini na ye nyonso aza oui Dr Moguijo merci beaucoup parce que tomonaki plus assistance mpe mingi ya Dr Moguijo atikaki collaborateur na ye te atikaki papa Tcheko te omonake makambo même hôpital papa Tcheko ezalaki ya Dr Moguijo bato ya maboke bato ya théâtre tozala mpe na modération tolela papa Tcheko azalaki na ye moto ya babese te ngatikala oyoka papa Tcheko te na babese groupe évangéliste esika papa Tcheko biso toyebeli ye abimi mama Marie-Hélène président de Vos Musoba bozebele Christian Shoga bomoko matanga oyo nde eza vraiment ya groupe évangéliste bose manifester papa Tcheko eza pasi eza mawa en tout cas na groupe na ye mobimba yoka son de papa Tcheko Matondo na présenter bino ba condoléances tokolela na bino elongo bozala toujours makasi famille biologique bozala toujours makasi na yoki bokomo bolobi yo ba caméra eya te boye na boye des autres tout consort wana papa Tcheko azaki mutu ya média azaki mutu aza artiste tokolela ye kaka ba caméra il faut ezala organisation il faut ezala ba journaliste il faut baya kaka parce que tozosala musala tokunda papa Tcheko na biso na honneur voilà ya mingi ya muke na lingaki na loba kaka yango wana mingi toyeba valeur ya mutu pe une chose il faut savoir aussi que nzoto oyo epesa nango merci te nzoto oyo eza mabele ya pamba lelo ezwi papa Tcheko je le répète lobi kozala yo lobi kune kozala nga po mutu na mutu azokita na re ya bis na ye komimona te ke nga naka danger nga nazalaka boye danger eza kaka nzambe yaya danger eza kaka nzambe po soki alongoli ne ka souffle de vie oyo alongoli ne ka apema oyo okomi nokeko bakomi obengo ebembe okomi kore ya papa Tcheko ekobima jour nini nakoka kuta to oloba te ke kore ya papa Tcheko moi j'ai des souvenirs ya papa Tcheko
papa Cheko Matonda atalaka te ke mutu aye kaka lelo atuna neti bamisusu bazalaka opesa na joue nga na ye anani asala wapi atournaka wapi non nga na témoignage na ye personnellement tosala na ye publicité ya docteur Mogijo fo bona ntango baprésente ngai ye pa chef na biso chef piko napesi yo mbote alobi konda tuninga komo na MC Sami Grabi Sami Grabi c'est joli akomo otumbola andeka asalaka makambo na ye batatabi courage omoni musala oyo zala kaka na esprit et détermination oko réussir kolanda de gauche à droite te mais ayebaki nga kaka premier jour wana mais tosololi na ye apesi nga baconseil ebele neti ayebaki ngai kala azalaki okipe te mutu nyonso akutani na scène ajoue na ye mpe akolakisa ye gentillesse etongo na ye otala video na ye nabi papa Cheko mona mutu azalaki na santé na ye santé nyonso esili mpe poison yango avant kufa papa Cheko asalaki voice na ye mutu atielaki ye poison alobi eza mutu ya maboke yaya otiela moninga poison yo otikala éternellement te totoyebana yo okufa te yo ozala libanga yaya so toyebi kaka ke tokufa na biso lobi tomisalanaka mabe mpo ani tomisalana mabe mpo na nini toyebi ke liwa ntango okufa yo kasi ntango otieli moninga poison yaya ntango 3000 biso nyonso tokoma na biso te yo okufa te mutu ya maboke oyo babi mutu ya théâtre oyo ya kala mpe osuccès ezala nango yo mpe lisusu te yo okufa te otieli papa Cheko eloko tomona pa na video papa Cheko azolela lobi naza débrouiller mpo na famille na ngai naza na ngai na eloko te nde bomona bato maboke ana eloko ezalaka nango te ezalaka mwa propreté visibilité aleka azala na ye bien sikoyo ekelama moto nzambe otielika poison kaka boye yaya yo okufa te en tout cas so poison wana euti mutu ya mokili yo mutu ya maboke otielaki ye na motema mabe yaya yebake yo mpe olanda papa Cheko yo mpe okolanda papa Cheko Matondo mpo eza kitoko te yaya bino na bino kaka bahypocrite bato ya poison boye na boye bomilingana te yaya soko bomi mutu kokanisa te yo koremplace ye ekoma ye te na bakalite na nyonso ntango nzambe asali mutu na mutu abi te Samira amba ana bakalite na ye ana badefo na ye ana baponctualité na ye otikala okoma jamais ngai okoma na nga te nga mpe na otikala okoma yo te tomiyindanaka mpo na nini tokoma ntina baniveau otiela moninga poison mpo na nini mpo na eloko ya mokili oyo ata lelo tozoloba tozoganga baya biso omoni ndoki belela ye mais papa Cheko aza lisusu te papa Cheko aza lisusu te famille na ye perdre oyo lelo ntango mosusu asalaka na ye maboke te mais ntango mosusu mpe alingaka azwa poison te oui mais loko alinga ye mosala na ye oboma moninga mpo ani mwasi ndako mbongo mituka yaya oyo nyonso etikala nango oyo na biloko ya mokili oyo nyonso etika en tout cas ça fait mal komona mutu akoma ntina niveau ya kimotema mabe ya kindoki bongo oremplace na mutu wana te atobomi ye yaya yo okufa te non c'est trop méchant c'est la méchanceté yaya koyoka voice ya papa Cheko nayoki yango naolela bi papa Cheko oyoka yoleka tindeli ndeko Eliezer voice na bavoice wana ngana bavoice ya papa Cheko azolela. Bonjour, honorable Eliezer Tambwe. Honorable, toutes mes excuses. Peut-être dans nos occasions, tu as comme yo, tu as cette situation en Gaï. Je suis l'artiste et comédien Cheko Matondo, le communicateur Dr Mogijo.
hospitalisé depuis 1 mois déjà dans le centre Mogijo na Mokali. Et Didier et Fofana, il y a déjà plusieurs fois. Nazalaki empoisonné, à me pousser, quand le monde est au théâtre, et puis, le docteur Mogijo Bundi a réussi à la qui ça est Sungingai, mais ça a créé encore d'autres problèmes. Le quoi la tumeur a début à cancer, la cause intestin à anus. Il a fallu examiner un HG qu'on a déjà spécifique. À mon lieu à intervenir, dans l'examen et à scanner. Les résultats, il m'a aventure. Maintenant là, je dois passer encore un examen, la coloscopie, $550. Et puis, pour passer d'intervention, je suis toujours chez le docteur Mogijo. Prise en charge des alités. Honorable, mes excuses, Nazolo Kalisungi. Docteur Mogijo, je suis au Benguié, au Solonaï, avec cette situation nangai. Et je suis ici, à Mokali, comme je vous parle de mon honorable. Pesanga sourire, honorable. Pesanga sourire, situation nangai, ANTPC, Batunio, Sobayebi, Amasum, Belombe, Bayebi, Tcheko, Bayebi, honorable, merci. Et puis que, au cours du message, Oyo, Kenzambe Rosalangolo. Attends. Nasi boyoki voice wana papa Cheko ndenga zoloba tolobaka nzambe azwa lokumu na circonstance nyonso tokumisa nzambe leo ti lobi tokobanda oloba tokobanda okondane bata théâtre bosungaki ndeko na bino te bosalaki boye ata lelo boki okunda papa Cheko Matondo na bahonneur nyonso mais oyo dès son vivant azalaki koluka azwa yango papa Cheko azwaki yango te papa Cheko azwaki yango te donc tout est vanité tolela papa Cheko Matondo na kimia vraiment mpona lelo analyse moya moke nasalelaki bino balandi ya Chantal ya Nzambe TV tosabonner vraiment massivement tolike tocommenter topartager et ça vraiment malonga makasi. Là je dis un grand merci à Dieu merci Mbokani à Marlène Tessa et bon séjour à Kin à vous. Je dis aussi, je salue aussi mon yaya chéri Nono Kibisi. Je te salue. Pourquoi pas aussi la qualité de choix Olga Bilé pour Amba. Molati Siasamigre Amba. Ingénieur Rodrigue Moulundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa. Ongoza Moutuka ya Malonga. Oluwe Moutuka ya Kano. Obengi kaka na numéro ya Samigre Amba. Montréal, vimbisa moi numéro nanga et mon na esa Malonga makasi. Oroza Moutuka ya Malonga. Prêtre de prêtre Olivier Songanzila. Nakata Windoka na Namibi. Pire petit ya Willy Moucheni. Bambote na yo moya ya chéri puisque Bokolo depuis Lubangu. Pourquoi pas docteur Dieu merci Bokolo papa n'a pas sortir babi son altesse elle est riche Congo le bishop Ado Diavoire de prix dans Londres motema batuya mama nana Bokolo mama batuya oracle Diavoire Joyce na pesi bino mbote Glody Bolebe je te salue Easy Boy mon petit Easy Boy Diavoire Isaac Diavoire je te salue na pesi bino mbote. Je salue tout le monde, toute ma famille, mon fils Chrismi Mavungu, sans oublier mon pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Étienne Moulumba, mon Donanzambe solo. Je dis un grand merci à Mayende, maman Chantal, maman d'amour, de gros bisous à vous. Je dis un grand merci à Montréal, Maslo Mambote, image toujours claire, Ponalelo. Koutani vraiment à la prochaine, prochainement
Et restez toujours branchés sur Chantal Yanzambe. Tous s'abonner, tous liker, tous commenter. Et ça là, malonga makasi vraiment tous à la même morale. Tous les la papa Tcheko, nyonso ele kana kimia, attitude toujours matanga. Merci beaucoup. Maman Samira. Samira. Samira bébé. Yaya nazana ngai. Omona la te, omona la te. Copine na ngai nazali. Tango zo belela nganga na so bule fanatique mo so benga ngasi nganga mbongo te. Yo na beti kara. Ya na sa. Obeta camarade no kara ndeni tantili. O amuda kande. O no omona la te. Omona la te. Yango misu na yo olatisi yango. Kasi ne ou bien ndengeni ya solingo monanga solingo yokanga solingo yo be formation na ngana kilelo ya faut s'abonner massivement na chaîne YouTube Chantal Yanzambe TV. Oh, Linda Chantal Yanzambe TV. Yangonde kilelo. Soko lingo tala be formation ya bien, ba théâtre, ba gag, ba émission ya kano, ya ba buzz, na ba buzzité, na ba conseil, na ba oezoya. Il faut s'abonner massivement na Chantal Yanzambe TV. Tout nga yana. Yana. Ah, Linda. C'est non fier. Tout nga yana. Linda lo sakwe Linda isongol ya mama Chantal yende boum. Ah bon, maman Chantal yende bumbu. Oh, s'abonner yaya okomona qualité ya image pe ya son nengo lingaka. Bisous. Bye. Na mega na tala na kota. Ya s'abonner. S'abonner na Chantal Yanzambe TV. Yango yo Chantal Yanzambe TV. Ah, allez, ça moussa. To, na s'abonner déjà. Bisous, bye. bandeko na ngai eza ya koyinda nayebisi bino chaîne na biso ya boye chaîne na yo chaîne na nga chaîne na biso veut dire Chantal Yanzambe TV aza ya nzambe aza lokola bino te batitre kaka émission bato moni bakufi na batension na bafamille bandeko na ngai na chaîne na biso tozali na baémission tozali na baelubu tozali na batéâtre tozali na bagag tozali na nyonso sauf politique tolingi politique te na Chantal Yanzambe TV mama Chantal pour wakalisi mpe asaleli bino chaîne oyo bosabone massivement bosabone en détail bosabone en gros bosabone en désordre chaîne na ngai yango oyo chaîne na yo yango obanomona nga sikoyo awa onde chaîne olingi oluka bainformation na nga olingi omona gag na nga yaka na Chantal Yanzambe TV okuta mpe soki balingi baprésentation émission tona journaliste na biso ka moko Samira Amba la Cléopâtre atuno mituna sans polémique atuno mamuna yo makambo bato atuno te tolobi bien sans polémique sans politique awa na Chantal Yanzambe TV ya mama Chantal pour Amba